Mbote balandia MDG de TV mafuta ya sika nzambe apambola bino encore une fois de plus toye liboso na bino pona ko tosolola kaka ndenge topesana koloba wi bandeko toyebi récemment eza na actualité to lisolo moko likambo moko ya ndeko na biso oyo ezokosala à la une oyo eningisi monde entier efingisi biso bachrétien et bafingi ndeko batraité de tout makambo ezolobama ya ndenge na ndenge eza lisolo ya sere na biso Christelle Gambela oyo mutaka lesambo na réseaux sociaux lokola mbongo ya kala mutaka lesambo lokola likayabu ya kibolabola na wenze esali pasi mawasone kaka ndenge nazalaka na souci ya koluka kopesa information ndenge esengeli ndenge ezali boyebi dans la plupart des cas ya bamakambo ebele elekaka na réseaux sociaux na yaka des fois souvent na retard pourquoi mpona koluka koinvestir parce que net ya na buzoba moi j'ai à effacer baémission mosusu na chaîne car pourquoi parce que information ezalaki ya lokuta to mpe ezalaki ndenge wana te otala omwana no rectifier yango to ke olongoli kala malembe pourquoi parce que tolinga tozala crédible voyez kozala mwana nzambe to mpe chrétiennité vie chrétienne ezalaka na église kaka te bamena vie chrétienne libanda ya église de ce qui veut dire kobanga nzambe ezala eloko kaka ya apparence te mais dans tout ce que tu fais il faut honorer nzambe bible ezoloba na Romains je crois na chapitre 10 ke nyonso tokosala en parole en acte même na kolia il faut honorer nzambe c'est vrai on n'est pas parfait mais avec l'aide du Saint-Esprit tozomeka komekola mokonzi na biso parce que nous sommes appelés à être ses imitateurs donc bref nayaki kopesa information wana ko expliquer na salaki direct moko on a komaki na titre en posant la question nani a publié mutakala ya ndeko tomekaki kopesa bino bapiste to mpe koexpliquer la chose ndenge esalemaki ndenge elekelaki ce qui a eu par rapport bainformation tozalaki nango effectivement kande nayebisaki bino ke lisolo oyo to mpe video oyo ça est une vieille vidéo, ça date de très longtemps. C'est vrai, peu importe, mais néanmoins, toye susu na ba élément mususu pona komeka ko éclaircir ba fait. Bande ko na ngai na kosenga na biso toza ba réaliste et plutôt ça la part des choses. Pardon, tozala ka mbango ko finga te ya ko critiquer te ya ko loba te mais tozala pe batu atako to muto abomi mutu basambisaka ye. Oui, basambisaka ye bien ka bomi, bien que kobomea mabe, bien que kobomea contre loi, bien que kobomea lisumu, bokozwa ye kambala moto boki botie na boloko sans que boyoka ye. Fo boluka boyeba ebandaki ndenge nini po akoma tina niveau wana. Voyez, yango bomonaka na ba prison bato ba na ba boloko même ba o ba batu nyonso ba boma baza na ba peine ndenge moko te. Mosusu oyoka ba kondanaki ye premier degré préméditation ya meurtre donc akandelaka mpenza mutu abi ona osilana na ye akepa asali yango ya ndenge moko te na mutu oyo ase defandaki bakotelaki epa moyibi mpo baboma ye azali na makasi koleka moyibi ya renverse moyibi abomi moyibi ya ndenge moko te donc yango na osengala bandeko pardon tolérance s'il vous plaît tozala tolérant. Pourquoi j'insiste par rapport à ça, c'est parce que des gens viennent des fois dans les commentaires nous juger des fois de tout, écrit du n'importe quoi. Et ça qui est au côté. Hein? Des fois, tout ça là sans sa maturité. Et toi, batu, mais la je l'ai toujours dit, même la personne la plus pieuse, elle a la faiblesse à Zamoto. Je ne suis pas là pour venir défendre qui que ce soit ou il y a l'avocat du diable, mais néanmoins, il a expliqué makambo tel que ezali.
Ok? Certainement, on s'est compris. Na bandi li solo. Quand on a expliqué que vidéo est à kala. En fait, vérité à vidéo en est nini. Ezan ndenge nini. Top ezan nini. Vidéo en est à 2013. Pour votre information, 2014. Kala. Combien? Plus de 8 ans passés. Vous pouvez imaginer? Plus de 8 ans passés. Bandeko. Botala. Ancienneté topé. Kala ya vidéo oyo. Mais lelo oyo. Tala ndenge vidéo oyo. Et ezosala musala oyo yango ezosala. Pour dire quoi? Tout ça, très attention, on a ba acte to posaka. Passer et rattrapaka biso. Mes frères et sœurs, passer à la kateti. Toi batu. Mais to bosanate en depuis ya kozana ba faiblesse qu'on sort toza na conscience. Toi na mutu. Toi makanisi. Avec tout ce qui se passe. Epé sabiso mayele. Epé sabiso mayele. C'est vrai, il y a eu des gens oyo basale ba erreur pe na ba passé. Tout ça en sorte que tozonga lisusu bisika toleka te to pe ba mamusu to sala tozongela ngo te. Ouais, parce que dignité basomba yango te. Ndeko na biso mwasi lelo oyo a servante de Dieu ana ministère na ye. Ayembaka nzambe asala ngolu apesa ye do ya prophétie. Azana ministère mo prophétique. C'est vrai, peut-être Azana consacré, mais en fait, c'est pas ça qui compte. L'appel, c'est Dieu qui appelle. Vous voyez? Ndeko na biso actuellement Azali, servante de Dieu. Azana ministère na ye. C'est une prophétesse ayembaka nzamba pambola ye na likabo wana. Kala, la sœur fréquentait déjà l'église. Tolobake, bon, tolobaka bando sambela déjà azaki chrétienne, mais azaki nenga za lelote parce que kola la rolamuka to changera ba casquette, to changera ba marambo ebele. Moi qui vous parle, aujourd'hui je suis servante de Dieu, c'est vrai. Et j'ai loko oyo. Eza kati nanga mais na moment mo muto azwa conscience, alekela ko cha un exerce. Et loko o nzambe abengeli ye. Na bandi osambela lelote. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans la foi chrétienne. Mende nazalaki 20 ans passés, 10 ans passés, 15 ans passés, zande nazale lote. Vous voyez? Ndeko na biso azalaka na mobali. Moko babanda kobima na ye. Et balinganaki kande mambango ezalaka mwasi nyonso azalaka na esengo ya kozala maboko mobali moko. De même mobali azala pe na esengo kozala maboko mwana mwasi moko ozwa soin na ye. Parce que vie yango wana vie nyonso yango wana nzambe akeli Adana Eve et atie bango na jardin po bacultiver po bamultiplier po bazala heureux. Donc esengo ya mwasi ezalaka aza na mutu moko pembeni na ye kande balanga nzembo bayembake mwasi ata na mbongo mais so ana mobali te ezalaka souci ya mikolo na mikolo bandeko kozanga mobali ezalaka facile te yango te toyo kolobela mais tozomeka koexpliquer. Notre sœur avait un compagnon oyo bazalaki na ye bazalaki na marie te et toi batuka nde na otoloba par faiblesse et bano arrivé pe bazala vous comprenez ce que je veux dire bazala moi bisou mo pe chéri simbi pe libele nzoto na nzoto ezalaka nango amuta liboso te tozwa encourager yango te, c'est un péché la Bible condamne ça mais arrivaka étant qu'humain to branché d'une manière ou d'une autre. Ouais, même des sangos, des pasteurs, tout ce que vous voulez. Baza pe babetaka mabaku kote wana. Okapa takone na kidiba. Et ça like ndeko na biso selo ba information otoza nango bandeko tokendaka ko juger te ko condamner te ko finga te tam super eza solo la sœur ne savait pas. Nana ngo yebite ke mibale bele bazala lokuta. Nana ngo yebite ke mibale bele bakosa basi. Nana ngo yebite ke mibali bazali et mibali mingi la plupart des hommes usana bango zala yangwana oka na mwasi akosoka na mwasi te. Mususu ono to ana processus à divorce. So amoni ke noto ngende moko timbele ou bien po a tiango na likambongo a pesango moi sens
et on doit processer ce divorce. De yo mo déjà on mié bela OK d'accord. Bon comme net ça lingane souté li ba les ala ngote mais néanmoins nazana mo ba réserve parce que des fois mo soit la pe bazana et tout ça pour en éviter. En fait, et ça va m'embouezalaka. Notre sœur sortait avec un homme, mais le médecin en question a qui marié et la sœur ne savait pas. C'est l'homme information autozana yango. Na cadre ka ya bolingo, asalelaka ye vidéo au bomonaka. Toyebaki te ezali na circonstance nini. Peut-être que bando solo là, mobile asengaki yango et tout ça. Parce que na 3 ans passé nga ntango nalandaka ndeko abetaka lisolo wana parce que bapozaka ye question wana na émission moko alobi bon. J'avais une personne dans ma vie oyo nga nayebeka ye mwana nzambe chrétien mais il ne l'était pas et la personne des fois me faisait faire des choses. Et il y a eu ce qui a eu ntango namoni ke azalaki ne sérieux te lisolo yango esilaki nango mais malheureusement na nsima mokongo na nga nde eloko wana kaki wana ebeta na sur tozoyoka bandeko esali ke ser atindeli ndeko wana video ka nde naotobisa bino je sais pas na circonstance nini bazali na babolingo na bango na telefone esali ke na ser sentiment wana sali vidéo parce que bato batali vidéo wana vous pouvez constater que la sœur azalaki vraiment excitée alobi ne maloba bolingo ayebisi I love you amisimbi amitie misapi na ndenge ajuisaki e atindeli ye le monsieur eza pasi eza mawa nasali émission moko natuni motuna ba ex bobomba ba vidéo ya ba ex na bino ba téléphone pourquoi yo na lisolo esila sikoyo obomba vidéo poane plus grave yo moto wana mwasi na ndako otrompe mwasi to mpe mobali parce que lelo basi baotrompe mpe mibali bazali mais okende kobomba bafoto ya mitakala ya mobali to ya mwasi oyo ozobima na ye illégalement ndenge nini to mpe mpona nini pendake oyebi ke oza na ndako ya libala mais bandeko na ngai c'est inconcevable hein? C'est vraiment aberrant je sais pas en fait la personne oyo a publié vidéo wana ezalaka mwasi ya tata wana vous pouvez imaginer quelle est cette femme oyo ana mobali ne na ndako baza bien ou encore aomona mwa aoremarke mwa moko bien te mais ayebi ke mobali na ye mobali abala ye akende na telefone ya mobali wana attendez ata ngai c'est vrai peut-être nakozala mwa baretenu ya kopublie motakala mais croyez moi en tout cas baza ebele te bakoboma moto wana oyeboye na telefone ya mobali na yo surtout so aza babagere bamibali bamabe bwane na ndako ta mosu mbongo apesaka te bwane na ndako ta mosu bolingo ezalaka ya kosenga attention ozwaka yango te bana akipa te na ndako azalaka te pourquoi parce que aokotoye maîtresse mo libanda et puis tu viens dans le téléphone oya kokuta basalita ndenge wana boza sire okobeta yango kara bandeko baza ebele te baza ebele te c'est la dame moto abalansa video wana bomona gravité likambo c'est la dame moto abalansa video wana sikoyo eloko ni eleka video wana période bapubliaka yango bozwaka réseaux sociaux dans les 5 ans passés dans les je sais pas moi 10 ans tout ça ezalaki ndenge eza lelo te lelo bapage ya bafacebook ekomi ebele kala ezalaka te bango nde bato bapelisaka bamoto so aka na likambo olingi esala esa makelele eningisa osa publicité elongo na yo moko obimisi nzembo na yo bapage ezaza wana oke osoli na bango pesi bango mwa mike batieli omona mpenzaki exemplaire parce que bato bakotaka na bapage wana mikolo nyonso telema ezaka bapage ya buzoba boyebi kongola alinga buzoba voilà kongola makasi na bétise alinga buzoba bango siko batiaka babiloko wana les gens viennent commenter bazotala tout ça donc bato ebele bazwa bafulama bongo nde tolobaka na lingala à l'époque bandeko ezalaki ndenge eza lelo te la dame certainement apanzaki yango juste na babato oyo ayebi vous voyez et bato wana mpe batambusi donc ezali eloko moko ezali kaka na contre moko boye na milieu moko boye na coin moko boye ya bato moko ta mosusu bayebi ndeko na biso Christelle bayebi ye tout ça ndenge ezala kaka parce que ngai nayokaka lisolo yango 3 ans passé nauti koexplike bino ezalaki na émission moko oyo alekaka asalaki et ntango siko ka nde bakoma na bafacebook no la sœur Christelle aleki quelque part mpona alobela mpe likambo intéressé nga
mambo ya mutakala sunde yende mais natikela komona na video yango te na omona video yango ka mikolo bomone nde nalanda ye pe tout ça donc à l'époque bref je disais ezalaki ndenge eza lelo te makelele esalaka nango mais etambolaka te na kisasa kutu na ndimi te ekomaka parce que bato mpenza bapelisi moto oyo eza bato ya kine donc ce qui veut dire eza batindaki yango na bapage la plupart ya bato ebele ya kisasa ya Congo bo baa na Afrique bazalaka na bapage wana et so bokoti ba Facebook bomonaka ce sont te nde bato bazokomakoma na bacommentaire baobeta lisolo ya mutakala wana bazopartage mutakala wana la plupart vous allez constater ya mingi bato baa na Afrique bato apoto kutu on dirait oyo ya turo bazwi yango nde na retard en fait ezalaki ndenge wana ntango mwasi wana partage yango lisalela yango mpe makelele parce que la sœur chantait déjà bato bayebaki ye mpe déjà ke ndeko moko ayembaka kitoko tout ça makelele kandi ezala mwana mwasi mosali na mwana chrétien servant de Dieu esala makelele eleka nango mpe eningisaka nango te ndenge lelo esali bandeko na nga mwasi ya mobali wana moto asalaki eloko wana je sais pas pourquoi le message avait gardé babiloko ya bongo na telefone pendant sans chaque yango na opesa conseil na bato batrichaka surtout mibali tala bomonaka biso basi baverifiaka batelefone ya mobali moto akosa o te mosu omona ye alobaka te eza te kayebi te va na yo ayebi nyonso telefone ezala na code papa vanda na yo ta mosusu ya dekoda amonaka tout ayebi tout mais aluka peut-être ka moment opportun ou encore soki ayane mpe mwasi oyo bazala na bango ekufeleka na motema aloba na ye te mais ayebi pour ton information ayebi bandeko mwasi wana apiblia video mwasi apiblia video epanzanaki bien que nde na auto expliquer esalaki nde esalaki lelo te pour votre information lorsque la sœur a appris ça mwana bato alinga miboma elle allait se suicider nzambe kaka na bolingo na ye parce que nayebisa bino l'autre fois que mutakala ezala dignité ya moto mutakala bandeko eza personnalité ya moto vous qui faites de telles choses okutu nde eza mona koyinisa ta bokobomisa bato omoni biso tolekala ba réseaux sociaux si on n'était pas sérieux nayebi te moi qui vous parle il y a des hommes oyo batindelaka bamitakala de même eza na basi oyo batindelaka bamibali bamitakala surtout basali na nzambe bamonaka makambo ta mosusu balobaka te et puis bazalaka mpe bato koloba bamakambo te il y a des pasteurs oyo ayebi kaka esere azobenga mpo na prière oyoka yambi apele video boye te akutani nango biloko wana ezalaka trop mosuku azofungola telefone boye akoti na whatsapp to na messenger to nini akutani nango mpenza bapanzeli yango pwa aosala nini mosali na nzambe aopiblie jamais ezalaka te akoefase yango kaka abomi moto. Les amis, moi j'ai eu à rencontrer de telles choses. Ah oui, au Kapenza, cas par mégare, nzamba batela biso siko soto zeba to ba mauvaise foi. Muta osala ngo peta mso responsable. Muta osala ngo ayebani peta msusu. Bon dit maté mais c'est la vérité. Nana internet au kosabinote. Oh tu mes frères, tu fais ça pourquoi? On a ngaro mona, o mena mono pona keno na sano nini. Donc ozaku déjà na kugeli sola mulaite wa mwana nzambe non seulement ça oza en fait eza baje satana zala nango o kaka oke o effacer ta mso bloquer moto ngo ou bien peut-être oke na ona bandenge mo boy ba makamto kuta nango sikoyo so nazalaki moto nga pena zo mitakala na bomba po eza na sens te vraiment eza na sens te lo ba kinois eza na ni essence ni pétrole ni kérosène ni magite eza na sens te. Les amis, je disais que c'est pas bon, c'est pas du tout bon. Oko likanako exposer intimité à mutu point nini. Et ça dit que la dame a publié a panza et les kanango tellement na moment wana kande na utuko expliquer bino za ndenge za lelote. Sikoyo
mutuna ezano avant na tokoma na mutuna. Et la serre, comme je venais de vous le dire, tant ayoki yango esala ye mabe ndeko mwasi alinga miboma talaka bolumbu bandeko motakala bokaka kombongo nde esonaka deja motakala me nzambe kaka na mawa na ye asunga eleka ndeko ayebi kaka eleka yango na otoloba na biso bandeko passé rattrapaka biso tala Joel Francis bautobimisele bavoice ya 5 ans passé keba te dans 5 ans baobimisa yango susu. Ouais. Et ça dit que et histoire en peut sila nango parce que atakutu kizengi yango atakutu bolingo yango atakutu mobile yango bando komiso soki wapi 14e ciel existe atakutu soki ya bando memo na 14e ciel et lora bongo vraiment carrément il faut sila les solo yango pe sila nango mutna mutu pa continuer na vie na ye siko mutuneza nani abimisi biloko après presque une décennie, presque une dizaine d'années, c'est vrai, 8 ans, Isabelle, nani abimisi yango. Selon ba ekoto zanango, la sœur azana ba compte à rendre. Ana ba problème, to pas ana problème, na batu moko boye. Et les gens en question, connaissant son histoire, connaissant sa faiblesse, balobi ok, toko attaquer quand les côtés les plus pété. Les amis, quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Bandeko nanga na éviter problème ango eza nini, na éviter batongo baza banani, mais on a yoki parce que muto apesi information, c'est une personne ou ayebi ndeko, aza proche, ayebi lisolo ango même depuis tango wana parce que et ayebi pezan ndeko kande na utuko ebisa bino. Basololaka bazala ensemble, c'est aussi une chantre, voilà. Banderonanga, notre sœur aza il paraîtrait na moi ba conflit na batu moko boye boyebi mukili yo musicien mo aloba les gens n'aiment pas les gens ta mususu ndeko ka ndenga viva vie na ye na kwen na ye na évoluer na bandenge na ye mukili ngo zala encore bon surtout na milieu congolaise yo e ba noter nzo ndo za na ba ennemi moko boye imaginaire ba adversaire moko boye imaginaire yo mona ba onka batu normal ta musupe kutu lisolo kutu pe ezala raté na ebité ezanini ba weli nini problème ango ezanini na ebité et bangonde connaissant faiblesse andeko bango batu bapanzi eloko do certainement batindaki on a ba page Facebook parce que na monaki 4 jours passés avant et ningisa ndenge ningisi boy 4-5 jours passés page mon na Facebook ba tchaki photo juste bazui capture ba le bisier mutara na nezale ya rosola na biso na malembe avant to balancer tanga la moni yango na komi na seza elo akala botika biloko wana bona eba ite nzoka ni mamezo les gars na cc. Les amis, c'est triste et regrettable. Actuellement notre sœur a marié. Botala ba risque na ba danger. Mobali ni nyango kande na ba l'autre fois. A rolinga moi si mo mutaka laisser sambre na net. Vous croyez que c'est facile? Tam so lo bana ono so bolingo ezali atala bo sara ba jeté ma ambuté. To famille ni belle famille ni o so ba yoki lisolo o mwana ba linga bala fi ya mona o basambisa mutakala partout bandeko na ngai boasi mama bokilo wana to bandeko mobali wana vraiment na to beta bino récemment lisolo mwana mwasi mo libale kufi likula ki sexy alata ika sexy nde to zala to lata sexy et puis azo chiller na shisha ya monyo keno ki danser nzoka nde pa batonso ele karaté famille na famille en éducation nango mama bokilo lobi niet imaginez date libala basi ba fixaki fallait les balayer seulement en juillet au toza quand mois passé awa maman bokilo lobi niet ba mati ba quitter rien ba ke gauche ba ke droite lobi moi na ba la moi c'est aboité en fait bref famille na famille en éducation nango famille ni ngo ndima moi na ba yebala moi na moi so mutaka le sambo mokili mobimba bota motema mabe ya bato likambo nini oborosi lisate entre vous likambo nini oborosi lisate boluka solution to compromis ensemble il faut karabo que salir mututi na niveau ko exposer intimité na ye bandeko na ngai mutema mabe futa te loi ya karma existaka ezo kipete osambela rato te
bala kelo mabeto te Bible lo ba oyo rolona yango obuka. Détrompez-vous ata après 10 ans, ata après 20 ans. Et puis na matière à kolona ezala ate ndenge olonela ki ndenge obukela N'a-t-il jamais entendu qu'il sème les vents récoltent la tempête? Boyebi tempête, modèle tempête est bomaka, mais vent est bomate. Vous comprenez? Bato basali boye, il y a un problème il y a un problème ne quoi sambo, il y a pas de souci. Mais bah on sambora un jour. Moi personnellement, c'est ma prière. Ouais, oh bah on basali, bah buka kango un jour. Bah buka kango un jour. Bah on peut bah on samboa. Tam sout ko leka ndeko. Bande kona batu basali eje oyo, basali eloko. Siko bota la satan de et beti soki 100 fois plus que wakala. Mutu nyonso anango. Et ningisi monde, Facebook, YouTube, partout batu baosa be mission nango. Bazo loba, bazo finga plus grave. Et quoi na ngambo nini? Église eza sali. Basali nzambe ba sali, ba chrétien bazo finga ma surtout ba chantre écoute ba lobi ba ekobiste. Vous croyez que nzambe na likola obeta maboko? Ata soki ndenge bozo loba wana ke non, azaki ndumba, to azandumba, vine bimi libanda, nzambe exposé problème te. Mais le fait car que kombo yesu koti na kati parce qu'à chantre de l'Éternel, n'est-ce pas? Bible zoloba qui est toi qui juge un serviteur de toi. S'il tombe ou qu'il se relève, cela regarde son maître. Il s'éteindra debout parce que l'Éternel a le pouvoir de la fermer. Oui, Christelle se lèvera parce que l'Éternel a le pouvoir de la fermer. Attaque ndumbango ezali to ezala ki ndenge bozolo bana nzambo ya nzambo abengai ana makoki pe asalango akwa fermer ye. Na boyora te bandumba bavanda na bandara mabala. Parmi ba passer minene na Congo. Yana bo babala ba prostituée bato ba yebi lisolo ba yebi. Lelo baza ba basi andako bavandisa ba ministère. Na otanga ba kombo te me bato ba yebi. Nzamba nzambe. Aya pona batamabe. Miyibi banani banini bakulu na lelo ba mo hotel lelo banzambe bazali. Na yebi ke tam suto changer bato avité. Yana bato mso na conception na ndenge omone na ndenge ye ayebeli erotika la ndenge wana akut na tante ba expliquer ba corriger to ba lakisa nzela parce qu'il y a des gens sont comme ça, ils en a bato bazala boye. Peu importe obino boro loba. Il y a le fait qu'un modèle a joué l'information, ils ont bon et aussi qu'à la dingue. Tant que soupe n'enga joué le moisa y a ngote mais il y a un concept. Émission na sala récemment mutumo comme bilan analyse nous a zoba. Nzamba exposé, nzamba bimisi misana et problème te nzamba pambola yo. Mais yeba ke yo po amoto. Vous savez quoi? Boye ba réalité musuto kuta na vie hein? Échangeaka biso ba conception. Nous autres là, to banda pe ko finga bato on condamnait, on blâmait, on était catégorique par rapport et le baba kinois. Mais vu que to moni to yo ki to biki pe ba maramususu, des places to ko réaliser que vie et andenge to kanise la kate. Bande konanga na ta embelete. Nzamba pambola bino. C'était ça, en fait, la vérité par rapport à l'ikambo. Donc, bato babimisi eloko lisusu akala. Et à bato mo wazena ba problème na bango. Bande ngai. Récemment, on a fait un message pour na bato barando. Et à bato basala ba buzz na makile na réseaux sociaux. C'est toute personne oyo a ebi kana ba conflit na bato. C'est le temps ko bongisa oyebi lobité. Le ba liwa comme ka bolali bolamu boyika ko fi o. Mais tozaki na lobiti. Ah oui ya. Et puis ezo za la tende tindenga kala biso to yebaki ba mikolo nde bato bando kufa. Tope ba koko. Mais le komi ba mpaka, ba maman ba tata ba okunda bana. Pourquoi? Génération moko sacrifié. Mabe eza tellement et ya mabe kolekeza ke ce plus bana, ba jeune, de bana kata bosoto. Botala ba mambo yole na ba réseaux sociaux. Ba vie ba jeune fille, ba jeune garçon bana mike na kata bosoto, na kata ba abomination, na kata ba mamomo boy oyo matsanza me mafuta. Oyo ke no so bo monito boy ki fo bocha he. Mais bana, il y a 22 ans, il y a 17, 18 ans. Bon, où na mukini ndeni? Bon, où latin? Est-ce que vous avez que vie à mutu et dépendra pe et durée à vie à mutu na sena moi et dépendra pe na nenga zo vivre? Est-ce que batu baye baka? Que le fait que osa ma be trop et kokiko ko abrégé yo vie, est-ce que batu baye baka? Batu baye barate. Batu bakansara sont net na hygiène, j'ai droit. Je peux me permettre de tout, c'est la vie. Après tout, hein, on s'amuse, laissez les enfants jouer.
et puis après nous na to collaborer to bongisa na la kosi aux arata bongisa ta musu lobby aux trop tard ta musu après ko yoka ngai ndenge zo yoka ngabo lobby to beta masolo mususu c'est l'état mon frère ma sœur o bongisa vie na yo na nzambe c'est l'état mon frère ma sœur o bongisa relation na ona ndeko na yo parce que ma komi lo na biso na Romains je crois 12 hein et si cela ils ont dépendre na biso hein autant qu'ils ont dépendre na biso tout ça la kimia na mutu nyonso et passage on ils ont insisté to luka kimia na mutu nyonso et na ba forme nyonso to poursuivre en même yoka poursuivre la paix do ya kolanda mutu mo moni penza que non ate esala mabe tamuso akoma ko éviter yo tamuso mais na ba effort o ko sala ngo kapoza la bien na nzambe mon frère ma sœur nzamba pambola bino to luka kimia na bato et puis to luka to bongisa to luka pe kimia na nzambe parce que Bible zoloba na Matthieu je crois 7 et 6 si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes votre Père céleste ne vous pardonnera non plus wa salanga mabe wana en tout cas na olimbisaka e jamais yebarake tant que olimbisaka ete yo penza ma olimbisaka yo te or biso bato to sumoka miko nyonso. Pourquoi? Parce que toi, la chair est faible. À tous mon santo, fois 100. Le fait que vous avez un na moi, au betaliba, ko lungo lingate. Ce que Bible est là-bas. Ce qui est limbisité, yeba que on zamba limbisara yo jamais. Or, ndima bata mokiliba limbisote menzambete. Son zamba lobia kangelo kanda. Toi limbisote. Lola na yo eza ko kangama. Ma pambolino na sena moi komi biaisé ta olingo lingate o ta tono ko meka mona ke no bo sava mo lipe mona na moni mais en tout cas aux ala hérité non seulement ça so kufi o kende wapi c'est ça yango mona lobinde ko bongisa na nzambe et puis bongisa na moninga na yo peu importe mabe o asala yo to abatu muto parfait na mukili azate ko luka kozongisa mabe na mabete makomezo lo ba la vengeance na la rétribution et appartenir na nzambe muto asali o mabe. Et ça n'est pas ce problème de ticket là en Zambie. Moi j'ai toujours dit aux gens, vous savez, Dieu sait faire des choses mieux que les hommes. Hein? Yota muso elo ozo kanela, o salande koana, parfois on nzamba o betaye et ozala koleka. Vous comprenez? Donc tika problème na yo et pas na Nzambe. Muto sali o mabe tika yango et pas na Nzambe. Nzamba yebi comment est-ce qu'on s'en charge na ye. Les amis, to komi na biso na suka. En fait, c'est ça la vérité. Il y a marambo oyo tozo yoka o tozo mona. Même vidéo bazo tambusa pardon na sœur Christelle a signé pardon eza ya kala. Et puis pardon wana so bomoni même na attitude na ye. Donc eza pardon moko oyo et yaka pe moi tard parce que asengaka déjà pardon par rapport à maman ndenge le kaki. Quand ndenge zala ba rappeler ba buzoba en passant quelque part, ne ameka souko rappelez-moi les Camerounais par rapport à tout ce que vous avez vu, par rapport, les aïe déjà le mot déjà les cas nango, c'est quoi en passant, hein, ndenge zala kaka, lobby, yango bomo la pardon ngo, ezaka ndenge zawana pour batubele baloba mais pardon modèle nino. Yé penza mambo salmeka siko vanda kimiate, yé pardon basengela ngo vous voyez un peu. Donc au fait ça mambo le loté. Bref, c'est ça. Zamba pambola bino, abonnez-vous massivement à la chaîne Nabiso. Faites large diffusion et nous allons au Pambola Bino. Quant à moi, na mon numéro, la prochaine numéro. On a vraiment beaucoup à donner bandeko toi na ba dossier belé et vous savez biso to ya poto pelisa moto te hein. Les akashis poto pesa to li ningi to uti ko pesa a to ko éclaircir bino qu'est-ce qu'il y a eu et puis to pesi to li. En fait, c'est ça biso devoir na biso to pe musana biso ya biso zana te pona ko finga. Biso to zana te pona pointer du doigt, to zana te pona ba buzz. Parce que nous, en fait, c'est ça. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. C'était Toli Kassina Bonzambe avec la grande dame par rapport à l'actualité. Donc, merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse à plus. Au revoir.